Elle a de commencer mon téléphone. Hier, ce qu'on fait dans mobile naïe, à ce téléphone avec ma camarade, on a 5 personnes. Avec camarade, allô, oui bien, na mobile na moto swana kiti. Zoba mobile au penza, na yezoba maman na ene ngazawana. Mobile ozofinga zoba, c'est ça na moto mususu. Asala ka prière chaque jour. Dieu bénis-moi, le mariage Seigneur, s'il te plaît mon Dieu. Oki kotonga na bato libanda libala mobala na finga zoba kizengi nyanga na zombala kwa okomi kofuka malelo mabolo ngona se okomi kobondela c'est fini ata kuto sieti okomo sieta pona libala nga pona libala na ngana ko sieta ngana ko muluma na kotambola na mabolo na ochali kumna mabele c'est trop tard ko bâtir ndako ngo kanisi ke yo mwasi o nous a pris ko bandotonga ndako bandotonga ko la mensonge. Bâtir une maison, c'est le caractère d'une femme. Ma copine, elle est dans mon sens. Quoi, n'est-ce ah oui, bien moi avant ma femme msanda quoi. Moi ça m'a gagné ma bonne. T'es bon, il y en a belle. On m'y passe dans mon bon. Oh c'est quoi? C'est quoi t'es? C'est quoi? On m'y passe dans mon bon. On se pose moi du bal à foutre talioté. T'es non pas là, on a joué mon gecko qui n'a pas. Oui, puisqu'on est ce qui moi ça m'a déjà quand tout mon bon on a mon mobile là j'ai un petit copain ya to vana tu vas bien t'es là ça va biloko au monde so kozuma petit copain a kolia yo mbongo on la passe ba mi bali ba o China oyebi maman tekela ngambiso oyebi ebsengane ayebi sina bitanga ah maman nito nazwi mi bali déjà 3 mais na remarqué so ka mobile ay allié abandoli yanga mbongo nasoka muto ateka mbisa mona na mbongo abandoli ya mbongo abandoli ya mosama mko wana kaka yo pine timoko kita muke asimiza sana nini lakini yake yango siko mbongo ngo malamu penza kolela mobali boya yo abali yo mbongo na bali yo eza normal yo zo na mbongo ye pas zo na mbongo mbebe mibali ya ba petit copain azo China yo kala basi azo China mibali mbele ngo China basi mbele ngo China basi mokile changer ide yo ngayembati oye mokili ye changer mais bali ba mo linga na l'intérêt so ebika yo début ya ka mona na mo ba akungo wa mi pesa nzoka za na profit na ina kati bon mona pe mo ngo ko na yo amena na ko ko pina ni ameni na mo basi na la so to ko ta la classe na musala mo bien bon ils ont bien maman bien pour tu vas coutir un beau comme mais maman mais c'est moi qui la monnaie télé pas tout mais c'est quoi le maman là pour moi quand je suis sur la table on tourne c'est mingi c'est tout ma poudre hein et on est pas souvent mais ça bien pour moi là c'est pas non ma père si mais oui je suis albanais c'est tengala muninga on te sila on attend mais ça na yo lingo tengala muninga tu vas chanter kama na wape kufa mas kuna kwa lata ikuta tena na kaa jipe pale muninga mu bani mto kwa no ana sio tamwa bebe sime c'est pas normal c'est quoi les copines ça na mko ni lobi ala nina ça ta dimanche na ndia ça la raté dimanche peut ça là au moins tu es sur nos idées na kozwa kaka na basalo grâce na kozwa na ngai mama ozo encore yo na mo musele ko telo santimbo na obangela te ozo na yo banga te na kozwa na nga moka ndi na lingi na ana on a raison ba ko jaja osu bambongo pa to bongo ya pasi ya mala mo mubali ko ile bongo ngo mubali yo zaki yo na ye to bala ni ya futa mo bongo ba taxi pe commission bien na ba taxi commission ça se fait très bien et puis si mboko kitoko moi ta ba taxi qui mabe et totoka et so kwa yebi masika ma copine
ngana kena na vanda na kiti kuna pona na lisolo mo robeta wa ya nani bala basi o kwa bazala ka bitonga tonga ndio vanda na yeta azokende kotonga kama azotonga mabo kilo pa ya baninga kotonga mabo kilo pa baninga kotonga baseme ke bongo o basali yo basali ne ba enregistrer comme enregistrer bazo enregistrer ba ki ko pesa na belle famille wow libale kufiti ya libale kufi ata mobala bien limbiso mama bako kolimbiso bafo kolimbiso basifiki ba olimbisa bakopine bapipipi wana ana ke bana kati very good. Je monte dans la cala. Pas dans la barre. Very good. Na kwa hivi hapo. Wewe shi mwa boyo tabana kwa melaza mi kuse boyo very good. Sikoyo oyo pe. Eza na kuya shona very good. Oyo kamote. Oyo era na kuya pena shona very good. Basala ngoli sute. Basala mabe Eza kitoko makasi ko ngana mela oyo. Na idea very good ona melange boy siko lisolo na ko mettre bino lelo ndena ba bapela mona omuntu akufala déjà bandi ko foko yoka il faut koyoka makambo na websa bino lelo eza moto nanga moko mapani tu makamona e baloni ngali kuna ndi zambe na bomo boele makambo na websa bino ezania lelo koyo téléphone ebomi mokili téléphone ebomi mokili internet ebomi mokili téléphone ebomi mokili basi ya mobala nake mingi na basi parce que mibale les hommes ne sont pas comme les femmes c'est nous qui parlons beaucoup biso ndelingaka kotonga biso nde tolingaka kofinga biso nde tolingaka makambo mabe biso basi libungu tozosala na basi ezotourne nga na makambo oyo okebebisa bino nga papasi ya kobota makaki okebebisa bino na telefone allo nga kutu nalobaka allo bonjour bana bobenga bamama bamama bobenga bapapa émission na bino yango ebandi ensemble suivant mameli ya netu yanga kutu eza nde wana telefone ebomi mboka telefone ebomi libala makila na dérange biso banda makele la groupe zako déranger le quoi la pour exalter makele la groupe déranger ta makele ko le beaucoup makaka mama ni to émission mo sel ki to makele on a ko makele on ko mona na zungi na koti na kati ya ndako ndio na ndako ibisa bino ke eloko yo na Congo ya ko comprendre je sais Kinshasa na terre natale téléphone ebomi libala
téléphone ebomi mabala. Téléphone eza eloko malamu eza eloko mabembeli ya bino mibali na ba oyo baza kosalela mo mabe. Lisolo na nebisa bino lelo eza lisolo ekutinga ana kati ya Congo. Lisolo ekutinga ana kati ya Congo. Eza na ndeko moko aza kuna na poto aza marié na mobile na ndako libala ndeka to za kefa marié. Moi c'est libala faut yeba ko solola nana il faut ba makamno sololaka. Il faut yeba parce que au côté na kati ndako libala yo libala no so kuna importance na moto finga mbalo tala zoba mobile yo. Sia yuba mobile pe yibi ni mozana pe na kisha so ngabo linga na ka olinga mobile ko la yo. Mobile zo finga zoba. Eza na mutu musufu asala ka prière chaque jour. Dieu bénis-moi, le mariage Seigneur, s'il te plaît mon Dieu, j'ai besoin de me marier mon Dieu, oh Dieu tout-puissant, accorde-moi le mariage mon Père, Père j'ai besoin d'avoir les enfants, aide-moi papa, à comme au sambe, bino mo monaka, biso sur l'église, sur l'église nous avons besoin de célibataires pour une prière de bénédiction, tala mbago, maquillage professionnel de yango bataille fine wana ko ba balata body magique te pona na zabo na lati na body magique le body magique na lati na body magique pona mo tailor vanda pona taille vanda na batale sa billet so za besoin body magique obinga na ko pesa mo téléphone ya Anne Marie le on body magique ninga mama ya dito na ti body magique pona o se pesa pe ko yanga molonga ni pona o taille bon zuma body magique ya mwe ko tsinga le bomo ya Marie le merci beaucoup ya kaninge to solola ki kaninge yebi no ngale ki no ndele ki no linga ko mobali yo pesa ka valeur te mobali yo mona ka pamba ofinga ke zoba mobali o mona ka tina ko lambela ezate mobali o yo mona ka na misu na ile ko la sabali o monte tu es la plus belle de femme la reine Fabiola mais olinga ka ko zo na ete ya mobali wana mobali wana omona ke netitina te na miso ka ntina te omona ke tina te molala kana osala kana par rapport sexuel obota kana bana momona ke tina te ya moto ozomona tina te ozolala na ye osala par rapport sexuel puis ozokota ne bana mais so ba nifika tala zoba mobali so ofingi bana zoba bana na bozoba tata na tata mwasi na bango wow mais finga ngota yo moko so na bino mibale parce que likamokoza mwasi na mobali ko limbisa yo moi ça na ba technique et bien na ko so pona mobali na limbisa ngali kamo ezaki bo mobali ko comprendre mais o essaie dimi di bande ezaka très difficile bande ko ezaka très difficile faisons attention problème eza awa eza na mwasi moko mwasi ya libala azana ba camarade mo batana ba camarade bon so na ya poto na France bazali na Belgique bazali na Allemagne azana ba camarade to boy ba camarade tempo mutu akana besoin ya mutu balobi zanga bongo zala na bato mais tango zana bato yeba makambo nini yo sola kana bato wana tango zo betela sur belle famille yeba li sur belle famille ozo betela ngo nani tango zo betela sur mobile yeba li sur mobile ozo betela ngo nani mo esa ma pasi nazo ko pasa ko bota pona zo kala ko li sur ko mawa nazo kili mawa le ventre tourne elle a de commencer moko téléphone yeso ko sona mobile na ye azu téléphone avec ba camarade on a 5 personnes avec camarade allo oyebi ngana mobile na ngo to sona kiti zoba mobile openza na yezo ba mama na yene ngazawana ngabutu basabana kana ngate na kolakisa bango ngai basabana kana ngate ngapenza na kolakisa bango sia to zo mobile na mama na ebe zoba tala boy na boy bana ba semeki bango kuto eloko pamba so mama na bango na sinyaka ye bongo bango semeki na kena bango wapi moya moso du téléphone afingi mobile afingi bokilo ya mwasi afingi bokilo mobile afingi ba semeki asolona mutaliboso asolona mutamibale tango bazaka ko soana bato na pe babenga naka boni ndenge ni yo nga ça va Clémentine benga te mama Clémentine benga te ti ka Clémentine o benga nga ati Clémentine benga ala expliquer nga mobile na ye ndenge basola kina mobile na ye ndenge fo yo ka Clémentine nga fili mama bokilo na ye pa na ngai ya solo afi abio Clémentine fili mama bokilo na ye pa na moi tabi mais nga be pareil ngaba bena kinga afingi ma ko ne pa na moyen tena ba semeki kutu na so ba onde ko solo tu ko ba solo wana biyo ya solo ko OK
bakamani bale basolo bango bale loba moko donc yo tant ça va problème là pendant libala obomba kambote musana ko benga bato po bana kofinga ola sa bato ningo yozaga moi c'est yika po moi c'est teme moi c'est applica ozo bisa bato ningo finga kamubale ba secret de kunyo so libanda ningo finga ka bokilo na o fingi bokilo na moi c'est sosole ko sosola ozo ba CV ki nga ko na CV ki na nga moi c'est jamais to tika ko yoka na te ngai jamais ngana na vira ngana ye to ko yoka na te abeti masolo na bato mibale tango abeti masolo na bato mibale bato bi boyende azela to ko enregistrer ba yoka to ko sala enregistrement ya solo to enregistrer parce que Alexis ya kabesi nango encore to masala ka mariage musale ko to ka mariage baninga ya mona bezaka kaye ye mutazaka kitoko ye mutazaka boye mama ta mozaka kata ndako libala ndiye pa mutuzo so le makambo kata ndako na yo et puis moi c'est libala bimisa makambo ni libanda te moi c'est libala ko bimisa makambo ni libanda tu ne sais pas Banglophone don't trust anybody. Mami to jilana kuna na nina Londres pa yozali yokinga. Don't trust anybody. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Quand ça la confiance na mututé, oyebité. Tant on sonne mutu na téléphone ba cause la pemi balé, ba vandi, ba chope na nini na haut-parleur, bazuka makambo zoloba. Yukuno kwa kulo lobi moi ça zanga bomba likamu na motema moi ça ka motema moto likamu febi makake mebi ma po motema kita moi siko tonga mobale lobinga yo tonga famille mo ko tonga même na famille na yo mo famille na mo ça se comprend tant que tongi bango ba ko limisa kazaka moi na biso abeti ba ko bongo famille mobale tonga ta famille mobale pa mobale yemo ko akoko limisa cadre au nom de l'amour yemba ta papa wemba au nom de l'amour la limisa ça va mais oh il y a mis sur bateau yo tongi bokilo o tongi basemeki ko tonga moza te malamu o ko tonga bokilo na ninga malamu bokilo na maza gentil bokilo na maza la kabé mais yo tongi na ndenge ya mabe ba enregistrer moi na moi si wana ba mo se temi balé ta ba ben koto ba enregistrer ba ben koto ba enregistrer ba mo balé ba comme na preuve ya enregistrer même balé ya voix ya mutu moko voix ya mutu moko enregistrement mi balé o ko wanga na ndenge nini ba bi bon pourquoi tout ce enregistrement na ebo ça va ba pousser sous la retourne ka ninga tonga bile ko tele kité émission mo connaître o kana ni oyo nani jeune fio Karim Mokonzi makambo basala ki heureusement yekutu bato atonga ki ba comprendre ki parce que baza bato métier moko il veut que non le non a un problème c'est ma copine et ça la kana moto tonga na biso to tonga na ba na koza bebe na tongi pe mo tout ba mo ba na ngai ndeko na pe na tongi pa mo ba atala boto tongi na biso pesa na mo normal ezalaka bongo totonganaka mais kotonga belle famille pa ya bato wana odépasser babord botonga ngo bino na bino na kati ya libota bino na bato ya libanda te oki kotonga na bato ya libanda omonisa awa nango sikoyo oki kotonga na bato ya libala mobala badofinga nzozo bakizengi nyama ngana zombala kwa okomi kofukama lelo mabolo ngo na se okomi kobondela mais c'est fini ata kuto sieti okomo sieta mpona libala nga mpona libala na ngana kosieta ngana kobuluma na otambola na makolo na ocheli kumna mabele c'est trop tard ba enregistrer ye bino bato kotonga ka belle famille pa ya mutu c'est dangereux c'est très dangereux c'est trop même dangereux ba enregistrer ye toyoka ka ngu sele soti to va ka bona WhatsApp au moins la personne qui va me dire to cheka mutati to ka bo au moins yene mo zawana ko na lekyo na rolata ngaba na ya poto na ataka ba griffe yo la taka nini o mutu ni mama ka bo concerné ngate ba tinelinga pona nini c'est ça WhatsApp ba kama cha enregistrement na ye ba tineli mobali ba kama cha enregistrement na ye ba tineli mama mobali ba kama cha enregistrement ba tineli semeki et puis 3 personnes ba tineli même enregistrement mama wanga na total out ata ko ya Karine oh même ba ki o ba imiter voix na ye o ba triquer ye wanga na batala yo 3 personnes même enregistrement 3 personnes mobali avec WhatsApp ndenge mo sa ko sosola ye ndenge za ko finga zo ba mobali ni bana mokuto ngana ko boma na ngango soki na bomili balo na kena fani na ngai ye mama na ye wana kutu ndenge za wana ko sakana na ngate makambo nyos mobali okina matoi mobali ndenge ya bio mais dis donc c'est ma femme moi c'est mon to kofina na boy moi c'est mon to kofina mama na boy moi c'est la belle na mbongo mobali azala choqué mobali se maîtrise avant que tout mobali le batali kambo on lui msangana mira ko mungu kauki ngai ya ni masanito mungu kauki
Oh, non, mais on espère very good. Et, mon bel assist koyo kaye, avant que tu mettes le solo, téléphone à ma mère côté. Oza ndako, na ndako. Moi si na zali. Boko koya na ndako te. Maman to ya ba siko, boya. Neki na kosa mo sona mo kama mketo solo ya ka boya boy mama pa benga ba gentillesse belé. Ça pour idée que maman yebi parce que mon père atali nakanda ko nazana ngoya mama asoma kwa sali mobali no ayebi sima c'est l'autre abina kanda ko nana mama so sali tout est pas bon quoi maman on il faut respecter les parents maman pas bien gentillesse que maman bien qui mobali adopté dans le logo mo te parce que maman était très gentille au téléphone yo ba bi mukolo aka mukolo mukolo mbaso maman ka mukolo aka mukolo. Moi, mon père est est-ce que non pour aller trouver pas maman? Maman, c'est qui a besoin de d'accord, maman, ok, pas de souci. T'as la gentillesse, ça qui n'a pas. Bah, si vous allez dans moi, si. Bah, qui pas mon père, mais pas maman à bango, bah, côté pas maman, bah, vandi. Maman est gentille, on met la ligne, maman peut se le voir. Mais bon, maman, mon thème, mon thème qui me colle pour maman, à quand même mon thème. Tant ma vandi, mon côté, maman, ça veut dire que c'est mec qui n'a pas encore. C'est mec qui a eu moi, c'est donc moi, il y a maman et moi, c'est. De comme papa dit aya kate aye papa et papa aya kate aye va venir en famille maman bien la caméra tout sur la chose sur la tête de boda maman boni maman tout ça bon amour ndeni bana on se peut rendre bana maman mal bana na problème là c'est pas bana na bien na problème bana maman problème que bon ma bien que mon n'a pas besoin ba bokilo na te maman mon na ba mo te na zina ko tu et là comment ba ba rete bon maman toi ba toi. Sora ma bo kilo mona raza na mabe moko yebisa ngai oza mwana na ko sengo ko lebisi soko mona ka papa te mama do bo kilo ngabo za ka bina ngai basi mimi na ba dans un problème te mama bi ka mbote mama zuka ka pa appeler ici ami yo ki voit na ye ndenga za ko finga elongi na se papa bo kilo azu appeler ici mbala tabinga pe na ngomba pwani mbali pe appeler ici c'est lui qui peut appeler ici. Alors qui voit d'ailleurs. Et puis enregistrement ya batou misato. Jalousie ezama kasi na mokilo ya lelo. Jalousie ezama kasi maman. Ata mobali wana sala kate avant na kananda ko yotuke na muso olesa kaye azaka mobali. Un jour mobali nozamba ko sala grâce à bozoka musala ipoke musala. Ko finene banda tasa papa bana. Ola la kanemi moko yetu position bana papa bana ofina kipo na nini koma mobali ola la kanemi botu bana ofina kizo ba mobali kizenga mobali suki sata na ye moko mosa mobali balimbisa na mama be ne koti na kati ya famille moi ça je lui ache dans la scène oko se défendre nini c'est ta voix na yo muteza na bazoyo kayo enregistrement à 3 personnes. Tant aux autres là n'a pas trop enregistré aux yeux batté au copio le mais ça comme on solo bien yo quand ça ça malamu zo koza kosala mabe ba ebise mama sko on nyoso biso to yoki famille olinga biso te yo ka no finga mama bokilo na yo ka no fingi papa bokilo yo ka no butu na ba semi no botika ko na tamu ko mo kote na mobali na yo moko pe ofingi zo mobali kizengi yo moko zo décision pour lobi nini mobali atali ko mobali atali na se le quoi mobali bazana maîtrise de soi mobali a maîtriser abana ko senga ba parents pardon papa maman ma soeur mon frère bolimbisa penaye na sengeli bolimbisa parce que na mwana bilo yo na sengi bolimbisa botika soto kinendako ya ba bimba ke mama tali kaka bien encore ba mibali ankata ba jengi nenga keka boy mo se ke lamba ezana batu mususu balimbisaka ezana batu mususu balimbisaka te ya ba zone na ndako na mobali na ba vandi na expliquer mon père tu n'as rien à m'expliquer je vais t'expliquer mon père on peut expliquer nani tu as tout expliqué oh Dieu c'est que la bataille na famille na ka osolo bien mon père a joué kaka enregistrement ka a chele ka voix na tant va chele voix na ka boy nya le ko ça les a sauté mon père a dit ça quoi ndako oyo eza biso mibale bana baza biso mibale ngai zo ba mobali ngai kizenga mobali
na tiki yo bana bakobosa na ngate batike toujours bana na ngai yo zo mobali okozala kizingi te zo mobali okozala zoba te zo mobali yo kolinga bapara na ye koyokana zo mobali yo kofinga bapara na ye te mama amengi nga 9 mois na libumu yo kofingela nga oyo yanga mama te pona mama na nga na sietaka pona mama na nga te 9 mois na libumu est-ce que maman monaki pasa kobota nga yo zalaki ok fingela nga maman tu pouvais attends si tu avais insulté mon père j'allais supporter mais quand tu as touché à ma mère on touche pas à ma mère tant que je suis vivant on ne touche pas à ma mère on va la séquiner oui puis sur la photo on va la nana atika la moi c'est là on va la tenir le on va la simenze là akei téléphone abengi ba pasteur talangai boy talanga boy biso mutana kana on touche pas les faits quand il est encore chaud donc on a kana bobenga tant ya bengi kaka kati mobali mo bengi pasteur na bengi pour le c'est qui ngai na mwana wana libala esilinga na mwasi na libala esi libala esi la ndenge nini momi tu ça tête pas mobali pas comme continuer à enregistrement dans la minute où libala esani esili sikoyo mama na comportement wana yo oyo tongi mama mobali et comme arme mobali sana arme oyo ya sana ngo vis-à-vis na yo arme yango oyo sikoyo condamné batona batona ki enregistrement pour komi condamné yo moko koloba na oyo mingi obate libala te bible une femme sage bâtit sa maison une femme insensée la renverse par ses propres mains les gars t'as renversé ta maison toi-même t'as renversé parce que c'est toi qui as pris le téléphone en premier c'est toi qui as appelé tes copines pour expliquer tes problèmes baninga wana surtout babenga ki te batuma kamonda kuna yo moko tozaki téléphone obandi ko expliquer makamanda kuna tala nenge bébé yo bango batikali parmi les satouana mi bale bale malamu boîte mabale boîte kama ko tana célibataire mutaza ne célibataire azana na mobilité yo kadisi oyo zo saboto zo sangana na yo zo mona valeur na été oya célibataire ana posa na été oya célibataire azana posa mobilité maintenant na suite okamwa kaka ba célibataire yimu tokoma mbanga noko akora yimu tokoma mobile no akiloli na ko mama encore tout ça enregistrement bande koto sa ya keba mokile leleze ya ko soko zo swana mutu yebo zo solola na ye nini yebo zo swana mutu makambo nini ata ko tumuda ya pesa WhatsApp mo fele Viber zo fele téléphone zo fele mais tout ça le monde ndenge ya bien tout ça le monde ndenge malamu dans le problème si nous sommes les bons nous tourner dans ça mais va pas comme la qualité biso so ba erreur to cela dans le passé mais na kokola maele zo tango yebike ngale lia so na sina bike moto yo ngai nebike je ke moto yo na sina beba dans le passé na mokile lelo 500 mètres to pesa tango tamsika boni mais to vanda place moko boye to lia to mera wala ni nzala kaka yo mutu so koti na kati ya zamba nyoka sio na gauche jour ozonga keba ya ko na droite soko yebi déjà que mutu yo ngana ye to zona mo problème ata to bongisi il faut qu'on ait la distance faut qu'on ait la limite keba surtout ce qui téléphone est sonné keba na enregistrement boni kishasa mokendaki moyete kishasa onakendaki ndeko nakutelaki mama ngo moyete mama baonde nakutaki on dit azana bana na poto te mama onde na monaki ye basi ba enregistrer ça voix na uwa na monene ba enregistrer yo okoma ka boye opesi mutu mota bude nzoka nde basi ba enregistrer ko no tonga ki mama bango opesi mutu mota bude ba enregistrer ko no tonga ki ndeko na ye opesi mutu mota bude to ça attention. Faisons attention avec cet outil-là. Et le président n'a pas bêté, ça madame, mais biso ba tout ça pour utiliser comme B. Surtout biso ba congolais, tout ça la keba. Tout le bane, ba pekisa ka moto ni yakene. Bongo ba sa ki mo pekisa nini? Mo ba la sa ka libila ba sine na ke. Il faut qu'on ait monté mané pour quitter. Mais mon bal a connu biso. Mais yo mutu, o ke pas maman bokilo ko sina pardon ndengeni. Aussi n'a bokilo pas papa bokilo, aussi n'est pas maman bokilo, aussi n'est pas basenaki. C'est lourd, c'est très lourd. Aussi la monde ngeni, babela mona wa muntu wa mfati wa teleja. Et la kisi boy, mais ça na monoko na hai. So baza côté mwana muntu azana bon moyo.
orphelin yo oyo kufela yo kama te ya wana kukiko sunga yo makambo nazali na ko bisebino lelo ya wana abona tanda salut yabisaka bino monsieur il y a une étude pour le mariage les arabes na ko c'était pour commencer un service traiteur bakili na les arabes ba to Michel Amati Michel Amati na ko c'était za pour commencer on tirer le comment ya bien bon on essaie de Michel ba pasteur ba expliquer bien que botala pour femme sage bâtie chaque jour. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme insensée la remplace par ses propres mains. Pour bâtir un Congo, quand c'est que yo moi sur nous abri ko la maison. Bâtir une maison, c'est le caractère d'une femme. C'est le comportement d'une femme. C'est ça bâtir une maison. Au cours de l'année, tout est ce que mon modèle aura sourire jaune. Ce qu'on lui a dit, c'est sourire jaune, on s'est dit bonjour maman, bonne maman, ça bien, un petit peu de malade. Mais il m'a dit qu'elle a monté, mais je ne la porte pas dans mon cœur. Mais un petit bonjour te coûte combien? Un petit sourire te coûte combien? Ma comme les gens vont partager la vidéo yamour, ma comme écouter na Congo, na mboka Congo, ma comme écouter na awa. Nga za mutu pe ya téléphone, ma bengaka, maman nito. Talaboy, maman nito, talaboy, maman nito, talaboy. Babokilo wana kutu baza bokilo baza na poto. Police wana zobe teze ya poto, teze ya Congo te. Mais babokilo bana na poto mais message wana comme déjà awa na Congo. Et quoi déjà na kati ya famille. Et quoi na famille nani? Famille ya mwasi. Parce que famille ya mwasi eza ana Kinshasa. Mobali wana na papa na maman ne ba na poto mais moi si wana ana poto maman na papa ne ba en Afrique donc ma sobe outi poto et traverser 1000 km et comme na kati Afrique ma sobe est na mato ya maman il y a nitu maman il y a nitu na émission pour le matin il va la tima kamboja ni il va la ti et on a pété les toi c'est corriger une chose par ma faute nous on a fait des fautes ces genres de fautes on a fait ça dans le passé. Peut-être pas grave comme ça, mais on en a fait tous. Nous avons tous des erreurs. Nous sommes parfaits dans mon milieu azaté. Personne n'est parfait sur la terre. Même le pasteur n'est parfait. Nous sommes parfaits dans mon milieu azaté. Mais nous devons faire très très attention. Tout ça, vraiment attention. Donc contrôler la langage de Bisso. Bible dit avant qu'on va tourner dans nos langues 7 fois, avant de parler, de dire un mot, tourne d'abord ta langue 7 fois. Tourner la langue 7 fois, ça ne veut pas dire que tu tournes comme ça. Ça veut dire réfléchir. Avant de dire quelque chose, tu réfléchis d'abord. Pour réfléchir, il y a la langue, il y a la il y a un aussi qui avant qu'on va tourner la langue 7 fois avant de parler, il faut tourner la langue. Bon, donc, dans un mutaza ndenge ngela libala na esoko moni ke olingi libala ezana makambo ko éviter pour lobi makambo boye komi na yote yo oyo peut-être poza na habitude wana soko za likambo obenga ka bato zo partager zo tonga otongi belle famille otongi semeki même camarade amitié ça rappelle précieux amitié au moment que ça la vraiment précieux soko za na moninga no ya bien moninga no malamu faut battre la relation na bien il faut pas casser des relations tout le temps ouais politique na yo moko biso ba compte bizanga mbongo zala na bato zo matanga za moto mbongo bongo so moni mutu te oyoka pasi ko kana motema zo matanga zala siko na bato omona na zala pavien toni fana ke buluka sala pona nini ozanga mbongo mais ozana bato pona yeto section ne kana lobaka que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tatanzani kabisa kuna zamba mbele shimba na bye bye.